Le dernier jour, il y a biso, lobby de la cinquantenaire, pour la dernière demeure na yena mokili. Et puis ndakune asuka, eza lobby. Ndeko chikwa tiki biso. Liloba pour la journée lelo, plutôt nuit à lelo. Merci que vous avez timu kulozela bozoni ya Nzambe singa akoya Nzambe munda kwa kujeba ndembolongo be koleka biso na bino toyebi basi oyo eza makasi na famille na ye biologique mutu na kufela te aoseka moninga olela mutu azona problème te aoyoka pasi wana mais bato bazwa ba problème eti babiso oyo bebi ne valeur kokufela kozanga être cher moko bonenge esalaka atuka naza na place na okabula na libota mobila na ye. Voilà, papa Koli qui biso souvent il ça la makaka. C'est comme si échelle moko boye soki oya kufi soki mbake kunda mususu akufi. Moi papa Koli et rappelez on ni le bisi on ni. Ya papa Koli azala icône moko za ba papa moko koya. Papa moko koya ko tina musa papa Koli ngazala lenga papa Koli na jara na ye. Ata papa Koli muso jeune na ye otika ko bana papa Koli te. Ya liwo ndongo lo biki ezo zala kaka soki moko akufi soki moko ekusa muso akufi. Daza na réponse on peut ça na wana te. Daza na réponse on peut ça na wana te parce que Nzambe mutayebi yemo donc neti kana yebi no bano pesa ga poste na yebi te kana mona ga ningi lusali ni wape to kama ngo lisusu te to kama pe liwa lisusu te ko zale to za biso mbale boyo to tinga kamera no ko poser na question kama to be kipe mona pe na lobi o ki fo kwa za te to yo poser te donc Nzambe mo mutayebi ndene atamusa makambo naye mona mafani atuka yoka bola kapasi bino kabolaka pasi salaka bien tomonaka koposte eloko moko tokabola mais c'est condoléance esala pasi esalaka mpe bien te tokabolaka pasi na bino donc tolingi bino minga nde kolinga biso. Merci. Famille, puis c'est tout avant et après. C'est que là, Zati, on a gardé contact, on a pas prospect. On a ça la matière du beau map, on a la concession, on a la louf. Donc, qui c'est déjà ma relation. Il faut qu'on va tenir pour la règle. C'est moi tout à l'heure, j'ai hormis ma réunion sur le bandé, mais la tête à Pamba. Les amas pas, la mille qui est là, la secret, on a voyé tout à bon ensemble. Donc, c'est un peu ça quoi. Merci officiellement. Et bon, ça va les gars qui n'ont moni dem diable a pas baby ça makam. Bana boya ça ma. Non ma samba. Non mo ndena le baté. Non. J'ai là. La mili. Maman.
bonjour, bonsoir. Kasi, on se va image président namoni ke te akei mais azali po bino boza nayebi ke ndako oyo ya mama naza vef wana oya mobange wana bobosananga yango te nayebi ke tozala na bino ensemble na mpasi na biselo otika biso to tozala biso elongo famille nde yango bayebaka moto na ntango ya mpasi eno na ntango ya biselo nayebi ke ozalaki na biso lare nyonso ozoya na ndako oyo comme mwana ndako. C'est ça. On est là, on est ensemble. Merci beaucoup. Nzambe na biso azongisa na bino ya mingi abakisela bino mpesi bobimisi azongisa yango koleka mabele oyo moto akotanga yango aza te mpe mbula so ezobeta matanga moto akotanga yango te po ayeba etangi combien matanga wana nzambe kaka tobondelaka nde asala ya minene mpona bino. Merci beaucoup. Merci. Toza mingi oloba te. Merci. Eza continue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci beaucoup. Amen. Président JP Massamba, oui. Un mot à geste social pour la développement tchéco, surtout le jour et à payer. Alors, fondation de mon besoin de souci pour moi. Un mot à la biso, on peut passer la geste social. Merci, Dr Robert Makala Somaba, parce qu'il est aux États-Unis. Tu es là, là. C'est comme au monde de Somela qui est accueilli. C'est comme au monde de Somela qui est Ndakuna Souka. Et puis le lieu d'aller vers mortuel naïe. Tu es pour son maman grâce à Dr Robert Makala Somaba. Tu peux faire les bottes au lélo. Même la tête des fils qui est pour aller les alliés. Même la tête qui est une masse crée, ma mille qui va manquer qui tout mais la tête parce que l'artiste ne meurt jamais. N'a pas ya Tcheko qui mais la bisoto kanisa. Et puis la fondation Somaba Tcheko il demeure à jamais. Lobby déjà sorti accord, donner demeure le grand lobby. Au solo landing ni na ba fan ya ndiko Tcheko na ba obali na ba théâtre ba mourir théâtre et puis les hommes s'habillent sur encore na programme pour la lobby te ba ndenge ni salema. Je crois lobby za dernier demeure na eto tikaye. Check tout ça programme na tongo to bisako et puis le midi to notikaye na Kimbeli parce ya opema na Kimbeli. Et puis le peu to zanango comme d'hab to partager na bande. Mais nous le rôle Tcheko lobaka ya Massamba to kanise kanisangai to bosa na été parmi la banale ya to kanisa Tcheko demeure à jamais. Et moi to salele nzembo donc oya kiaza ya biso papa malobelo komoka lobi mama moboti na matanga bakangi endoki tous toujours ensemble là chez pas ça Manoya en TPC est-ce que vous bongisi na bango au président JP Massamba nzambalo pambola Dr Robert Makala Somaba apambola bana to kanisa so baye mamu be na pesio mbote batela mama ya Yves nzambaza na yo nzembo babeti ya Tcheko matondo elobi mingi na kati aimons-nous réellement vivant kozela tenga na kufa po lobi okundanga wana ngana na sanduku na koyeba na ngai te sunganga tango naza na bomo tango na sali cri d'alarme fa bo sunganga mais tango sungi no ngai te ça la rien un jour pour tuni soki bo bongisi na bande kono zamba ola za na biso ya Yves ouais alobelo romoko celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Gaëtan Kiseka, par Ndouata la Bisso, tout le monde a vu mortuaire et on a Bisso Tcheko Malassi, un mot, et puis lobby déjà dernière demeure, surtout la geste au pays de la Fondation de Kanisa avec le président JP Massamba Salaire. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, dans la forêt des artistes tombent toujours des arbres. Et parmi ces grands arbres, il y a encore un autre arbre qui est tombé. On ne peut que pleurer parce que nous sommes tous des arbres. Un de nous est parti. Sur la fondation Tokanisa, ça a toujours été comme ça. Le président Azara toujours Nabiso, vous le savez bien. Il partage toujours avec nous nos douleurs, nos temps de souffrance. Ce n'est pas pour une première fois. Peut-être parce que nous sommes artistes à la forme, mais à l'intérieur nous avons mal.
2 morts qui se sont suivis et ça fait très mal. Ça fait très mal, on n'a pas le choix. Apparemment, comme un peu rare, c'est dit à quoi Gaëtan Biseka? Voilà, le temps, hein, tout ça va tout. Tu sais, quand on a Mokili, il y a ici. Il ne fait pas Nyoyebi, j'ai toujours l'habitude de dire, il faut, ce qui est rare est bon. Et cher aussi. Voilà. Donc quand on se fait rare, on est cher, on est bon. Et on n'est pas rare parce que ton boy Mokili, non. On est peut-être rare parce que on est capable de mesurer, ça va, c'est notre monde, quoi. En tout cas, merci, Gaëtan. Vraiment, c'est moi qui vous remercie, Pépal. On est ensemble. Vraiment. Merci. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusuté, nenge abanda qui ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo, ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate, boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance, ba biki, bino moko bo tala ba témoignage. Na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na Ozana pasteur Moïse abondel na bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension suicide bilonyo zanda sanga palpitation suicide. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane kolobate na bane kokende na orthophoniste donc ba déclarer ki mwana comme handicapé à olobate na etango na yiko ba ko l'exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na kono na pour témoigner moni na nzambe ya bikambo asali na bomo na ngai nazali na problème mukanda to réponse na zaka ba na raison moko ezata na sens te lelo na koyi moi c'est sengo na mukanda na zuki musala donc on a témoigner moni na nzambe ya Ozana asali na bomo na nga to kana nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus bo s'abonner na papa Moïse Prophète TV na YouTube dans la bino na moto.